Peuple congolais, Bokota, 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 partout dans mokili mobimba, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné pour nous libérer mboka na biso na maboko bapaya, ya bandoki oyo ya Congo, o lelo bateki mabele na biso, toko bunda pe d'ici là toko longa bitumba oyo. Bokota, 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 mokili mobimba. Bokota, Bokota, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné. Motako bangisa moto na makama mabele ya Kongo azate. Mabele na tatanza bapesa ki ba Congolais, ba Zaïrois to vivre na paix. To vivre na kimia bomona lelo zoba ya mwana mobali Félix Tshilolo alias Tshikololo azimboka na biso akabi yango bande ko partager vidéo partout na ba site nyonso. L'air est grave. Bokota, Bokota, Bokota bande ko tout ba Zaïro boza na France, bana bilako boza na France, bana Paris, France, partout Bokota. Ba Congolo boza na Londres, na kata Grande-Bretagne. Bokota, bino nyonso Bokota. Bande ko boza partout na kata Grande-Bretagne. Bozola na ngai ba Congolo boza na Suisse. Na Suisse Bokota. Bokota, bino nyonso bo partager vidéo oyo. Pena ba site nyonso bozwango. C'est le moment de soulèvement populaire. Le 30 juin, soulèvement populaire na 4 coins ya Congo. O papa Kimbanga lobaki bana nanga bilaka bakobima libanda partout. Bangonde bakozonga pona ba libérer Congo. Ngonga ekoki pona to libérer mboka na biso. Peuple congolais ba Congolo baza na Belgique. Bokota, Bokota, ba Congolo baza na Luxembourg. Bokota. Na Hollande, ba Congolo baza na Autriche, Norvège, Suède, Danemark, Italie, Espagne, Canada, Australie, les États-Unis d'Amérique. Ngonga ya libération à Congo et koki le 30 juin. Bino tout ba Congolais botinda bambongo na ba na bolimbisanga bande kunangai bande ko partout bozola nangai. Obozana Congo mobimba kubana na Kinshasa, Lemba, Matete, Njili, Ngiringiri, Selemba, Obumbu, Masina, Kimbancheke, Kinkole, Maluku, Matete, Lemba, Monga Fula, Rompoengaba, Mbiza Ipene, Cité Mama Mobutu, Mbiza Pigeon, Mbiza Delvaux, Bokota, Bokota, partout dans le Congo, moment ya délivrance koki, l'ère de la vérité a sonné, moment ya komi libéré koki, moto ya kubangisa moto azate. Congo eza mboka ya batuti te, Congo eza mboka na biso peuple congolais, tokoki kolinga humiliation te. Ba Congolo boza na Brazzaville, na Pointe-Noire, na Gabon, na Cameroun, na Côte d'Ivoire. Ba Congolo boza na Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Ouganda, Kenya, Tanzanie, partout ba Congolais bozali. C'est le moment ya ko libérer mboka na biso na maboko ya binemi, les ennemis de notre pays. Bon, le ba ko poignarder peuple congolais, ba exterminer peuple congolais. Ya mwana bana Nzambe ngai boketwa ya monaleki awa pona kufungola bo bakangamaki na minyololo ya kuadore ba politiciens na ba Rwandais. Botalaka ba Congolais bazo betela ba Rwandais maboko. Ba Congolais ba komisi ba musicien Nzambe, ba komisi ba pasteur Nzambe. On a zolo ba peuple ya ndenge nini? Quelle sorte ya peuple? Au bondimi esclavage.
bitumba oyo eza ya bangala te, bitumba oyo eza ya baluba te, ya baswahili te, ya batabandu te, bakongo te, sud kivu te, nord kivu te. Peuple congolais, l'air est grave, situation eza catastrophe na mboka na biso. Ife kobengana Aridi Polite Kanambe elongo na Félix Tshilolo oyo asali deal na barwandais andimi bateka mboka na biso. Moto aganyaki élection Martin Fayulu Madidi lokola babotama na haine na famille na bango bazwi mboka na biso bakabi yango. Yango wana peuple congolais, le peuple de Dieu, lokumu ezonga nano epai ya Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, le créateur de ciel la terre. Mabela Congo ezali ya tata Nzambe. Peuple congolais, Nzambe apesi biso nyonso, apesi biso lac, océan, fleuve, rivière. Peuple congolais ba profiter na mabele na bango te. Peuple congolais va profiter de la richesse na bangote. Le peuple congolais a commis esclave na 21e siècle. Yango to beleli tata Nzambe. Ba koko na biso ba benga ki o Mungu Baba, ba benga ki o Papa Nzakomba, ba benga ki o Papa Congo, ba benga ki o tata Nzambe. Pe o yokaka ba koko na biso ba souffra ki mingi likolo ko kata kaptu Équateur o etonga mibana Jekamine. Bakoko na biso bakataki bango maboko na Léopold lelo oyo un illettré vagabond ya Aridi Polite Kanambe criminel, ba général Itumba, ba Olenga, ba général Kalume otokanisaki bango bana mboka baye kosasine peuple na bango, koboma mboka na bango, ko exterminer peuple na bango, kosala lelo complot contre peuple na bango pona lelo basi richi na bomengo Nzambe atindaki yango pona peuple wana sepela. Yango tobeleli Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo, Papa Kimbangu oyo amonaki pasi na mabele wana. Papa Kimbangu asufraki mingi, babelge bakangi ye na ndolo na 1921, bamemi Papa Kimbangu na Katanga. Pe Papa Kimbangu asalaki 30 ans ya prison. Pe na 1951 Papa Kimbangu aye kokufa, akufaka na 1951 na 15h oye moko ayebaki liwa na ye. Patrice Emery Lumumba akufi na 36 ans, bakata Lumumba mike mike likolo ya mabele wana. Peuple congolais so bomoni natangaka bato babundaki po bobosa na histoire ya mboka te. Yango nazongisaka bino na ba histoire ya mboka, boye ba valeur ya mboka na bino. Balumbuba bakufeli mabele wana ozwi Mamadou Ndala babeta elansi roquette akufa. Ozwi moto lokola Dani Botechi baboma ye na André Kimbuta, Floribert Chebeya na bazana baboma ye na John Yumbi oyo asalaka massacre na Bujaju Kongo, benga John Yumbi président droit de l'homme sans voix, atia ye chasse na kingo aboma ye akenda kobwaka na nzela bakongo atiela ye bakapoti. Bomona niveau ya bacriminaire. Bongo lelo peuple congolais le 30 juillet ezali date moko eza historique na mboka na biso. Na beleli makila ya Armand Tungulu Mbutandamu. Armand Tungulu azalaki diaspora moko, azalaki grand résistant, azalaki déterminé, akende na Kinshasa avandaka na 24 novembre abamba Aridi Polite Kanambe libanga. Pe Kanambe un illettré vagabond na Kanambe amema ye na Kingakati akata Armand Tungulu muke baboma Armand Tungulu. Ozwi Rossi Mukendi babomie na Karine Lokoso akufeli kaka Congo. Ozwi Eric Boloko lokona mbandaka mwana 18 babeta ye masasi. Ozwi Thérèse Kapangala, ozwi Cédric Nyanza Semola mitumba po bayiba élection ya Etienne Tshisekedi o lelo mwana na ye moko abomi tata na ye po azwa pouvoir, po yebaki ke avec Tshisekedi akozwa pouvoir te. Yango il fallait baboma Tshisekedi bongo bomona baventure oyo ezotambola na mboka na biso. Peuple congolais l'air est grave. Ba général Ngwala Pazu ba Masasu ba Lisasu Ngandu bato ndenge na ndenge bambunja mabe batebele bakufi na Kasai babomi ndeko na biso kamuna sapo babomi prince 80 fausses communes mabulu 80
o bakunda ba extermina bande kona biso na Kasai na moment Evariste Bocha ba boma bato na Kasai azalaki ministre intérieur yena Sami Badi bangeta que premier ministre ya ba occupant de konanga l'air est grave so nazo bête la bino ba histoire opo lobi to kozalaka te bol ba ki mwana mobali moko ayaka na kata bitumba oyo abangaka mutu tepo mutu omoni yo na ye kuna moto akobangisaka boketi wa ambasate na bino nyonso na bobotami te parce que na Congo bonyokoli peuple wana longwa 1960 jusqu'à aujourd'hui le 30 juin Congo ekokisa 59 ans bomona niveau ya mboka développé te makila kaka eza kotanga yango moni peuple congolais na yumbi Jatini Ngobila auti koboma bandeko na biso na yumbi plus de 890 personnes batie bango na ba fausse commune ba congolais baza réfugiés na Brazzaville mais bomona ba diaspora perdu bayebi eloko nini basala te bandeko bakufi bato na Kinshasa masanga bato bazomela masanga bazolela pasi me bazomela masanga okanisa soki eloko nini lelo bomona niveau mboka ekomi bandeko na ngai soki totelemi te soki tomi libéré te soki tosauve Congo te soki tomi libéré te yango nzambe alobaki na ngai le 30 juillet ndenge oloba nini le 4 janvier 1959 bandeko nzambe asuflaka pasi elekaka kaka ndenge tozoloba pasi eleki lelo peuple congolais à l'époque base soulevaka pe tobinganaka babelge baaméricain bafrançais congolais à l'époque abangaka mindele te babangaka balibanais te babangaka baindien te babangaka bapakistanais te bacongolais le 4 janvier 1959 bazalaka mi erona makambo mpe ya groupe de prière baéglise oyo etondami lelo oyo baéglise de sommet oyo baobenga église de reve okende baéglise oyo bapaster basimbi bamagie bamamba sikatenda dangere mamba sikatenda très ndoki bamarcelo bamukuna bamutombo bawalesa bakakenza bangalasa bamoïse mbiye na mona nanu te na mokili ke bamvahir mboka na bino barwandais bazoboma peuple na bino bopréféré bacorrompre bino bobomba vérité mais bino bozotangela biso bible genèse ti apocalypse abraham abundelaki mabele isaac abundelaki mabele joseph abundelaki mabele rosi mokende akofeli mabele kande tozotanga barosi wana baza baprofete na barma tungulu lelo biso baboketi wa yango toza baprofete ya nzambe toza basali ya nzambe oyo lelo toye nous sommes déterminés mpona koloba vérité mais yo na ye kuna bozokoka vérité te oyo boketi azofinga bongo ndoki tokobenge na kombo nini yo ozobatela ndeko na yo oyo banome na barwandais mpo olingi omonaka ye wana babetelaki bafafare me ngai nazolela mabele ya Congo ezala libéré mboka ezonga na maboko na biso bakongolais yango na peuple congolais oyo bakofinga bafinga oyo mpe bakotala de toute façon naya kolobela bato oyo bana kati ya bainsete te naya kolobela nde bato oyo baza na kati ya mabele ya Congo. Peuple congolais, c'est une grande humiliation. Nous sommes humiliés na ba catégorie nyonso bazongisaki ebemba Tshisekedi oyo babimisi plus de millions de dollars ebimi tomoni Félix Tshilolo Alain Tshikololo Félix Tshilolo a parvenu kobenga Hitler ndeko nanga na leli a parvenu kobenga Kagame mochopi njombo molai wana mino ebima lokola biso mbenga na wendi secret Kagame Félix a humilié biso Congolais, il fait tout humilier Félix, il fait tout bengana Félix et Tshilolo, Alain Tshikololo le corbeau, lokola ya bengi Kagame oya se fronta Rwanda na Uganda, peuple congolais ta bobosa na histoire,
Rwanda na Uganda babunda guerre à 6 jours na Kisangani bato bakufa lelo Vital Kamerhe azotambolaka na maladi o mbebu nekoma mposo lokola mposo ya krokodile o lelo ake kozwa ndeko ne ya Rwandais amemie na kati ya jipi bakoti na kati ya stade abi nasi na prepare terrain Kagame yaka biso to barwandais mboko eza na contrôle na nga Vital Kamerhe bakokende na nga nil par peuple wana zoba badiaspora baza bazoba bakongolo baza na Kinshasa bazoba nao baza na baéquateur nao baza na babandundu na babakongo na bakatanga ngai Kamerhe nasi na sakana na esprit ya bapoliticien na bango ta na zwi ndeko na bango oyo Félix Tshilolo nayebisaki na Kenya ke yo kosimeka poste ya président oyo to etangami Sénat parlement bagouverneur okozwaka te yango no Félix Tshilolo asinaki bakor ndeko na ngai Kagame aemilie biso Kagame asakani na esprit na biso Félix ife tobengana ye le 30 le 30 ezali date ya indépendance oyo bandeko na biso président Kasa Lumbumba oyo bamobutu bazalaka babolikango bazalaka kuna basengaka lipanda pe tala lelo lipanda wana baprésident Kasavu bakufa Balumbumba bakufa bato ebele bakufa bakimba banani bongo botala lipando bandeko bakoko na biso bapapa na biso babundelaki yango groupe ya bato moko baokanga peuple congolais en otage pe bovandi botikeli Félix Tshilolo 5 mois yango tozokende tozokoti 6e mois Félix Tshilolo aye kosakana na esprit ya bakongolais Félix amoni bakongolais pamba po amoni bakongolais bazoba peuple moko ya masanga peuple moko ya barimer bavandaka na bakafe mosala nango komela masanga diaspora abosana Congo bokokenda nanga nulle part Félix Tshilolo abini abengisi Kagame na nko bino bakongolais bokenda nanga wapi bino bakongolais bokenda nanga wapi natiaki Sami Bandi Banga natie Bruno Tshibala ekomi tour nanga na nko na ndimi pouvoir na nko bokokenda nanga wapi Félix okozala humilie le 30 juin bandeko na ngai bomelaka masanga boliaka badiaspora baza na France na Belgique na Londres partout bakongolais bobima na bapointe noire na babrazzaville na bagabon partout na Chine na Brésil na mokili moma na 4 coins ya planète diaspora ezali na oyo ya Europe na oyo ya Asie na oyo ya Amérique na boyo ba Afrique maghrébin tout le monde totinda ba $20 ba $15 ba $50 na ba famille le 30 juin il fait soulèvement populaire le 30 juin il faut soulèvement populaire esalema na nkombo ya bamort na biso tu na nkombo ya bamartyre na biso tu ozwi bamama Kipavita ozwi bacardinal Malula cardinal Echau bakanza banoireti bamort tu eza na bafosse commune na Maluku plus de 428 morts bakongolais bazolala libanda na Kasai plus de 160 000 bakongolais baza réfugié na Bujumbura na Uganda na Brazzaville pe bandeko bwana Kinshasa bovandi kaka distraction vraiment bandeko bomi libéré bandeko na ngai Félix Tshilolo alias Tshikololo a émilie biso le 30 juin peuple congolais na zonge lisusu papa Kimbanga lobaka bana na ngai bilaka bokobima libanda pe bokobima partout pe bokoloba minoko nyonso bino nde moto bokoka kolibere mboka wana yango Nzambe atalisaki ngai vision natali boti depuis bitumba ekoma na Congo diaspora atikali na kosiaplike te diaspora boza na mbongo diaspora boza riche mpo boza bana ya bilaka botinda mbongo wana bandeko na bino bakotelema libanda na babalabala pendant une semaine partout Félix il va se sentir force en Nzambe Tshilolo il va zala humilié akima mbangu au kamona bina basodo ya mikuse wana o babimaka na ntango ba Léopold basodo ya mikuse babimela le 30 juin yango date ya le 30 juin ezali date moko historique oyo Nzambe atili ngai
na proposer na ba diaspora na mokili mobimba ke nous sommes capables ya kobimisa 2 millions de Congolais. Soki pena ba Congolais ba Zaïrois au bobima na Europe et partout en Afrique. Soki bolingi Congo, soki bozwaka ba mangwele, soki mitolu na biso ekundama na kati ya mboka wana. Yango mona beleli na lobi ba Congolais to mobiliser bandeko na biso pona to sauver mboka wana le 30 juin. Choix mosusu ezali te bandeko na ngai. Bana Inikin, IEC, ISTA, Inikin, grande université ya munene, na kati ya mboka, na kati ya occupation, bo préféré lelo bo vani pe bo Kagame akoteli bino pe, bo lali pongi pe bo lamuki bo sukolo bo ke classe. Quelle humiliation bandeko na ngai ya Inikin. Bana IEC, ISTA, Université Malou, l'université protestante, ba université tout ya Mbandaka, ya Bukavu, ya Kisangani, partout betidia boali, betidia nde ba sovaka mboka. Ndenge ni mino betidia boebi ke gouvernement na ba Rwanda ba keite, ba kaka moto na bango Félix Tshilolo, oyo ba banda konyoko la peuple congolais ça fait longtemps. Ya mwana moni na l'équipe on aime ça ba congolais ke l'air est grave. Situation de catastrophe, peuple congolais, le peuple dédié, c'est le moment de soulèvement populaire, c'est le moment de kubenga ba famille, na Congo, yo zota langai, yo kuno zota langai, yo povani na simane zota langai, tia ba unité na obenga famille kubanga te, mototo kokufa ngana kokufa lelo, yende kuno pa kokufa lobi na malaria, na typhoïde, mboka mwa bato batobora bango ka dipiron côté dipiron na uta to éviter mboka mwa bato badefaka map mboka mwa bato bazozanga courant mboka mwa bato bazozanga mai peuple congolais pétrole ya pamba o eza na Angola pétrole ya Angola ezo na 1 mois na teka na 1 mois pakebo memaka pétrole bato ezo mema pétrole wana moko na kata pakebo 100 millions de dollars peuple congolais bozuba millions nzambe akabela biso bokabeli yango bapaya richesse akatanga bokabeli yango bapaya bozwi or ya kilomoto bokabeli yango bapaya miba bokabeli yango bapaya po lelo bato bafingaka Mobutu ndeko na ngai Mobutu ana bolamu na pimelanga mbongo pimelanga makambo nyonso bepesa nga kimia Mobutu asangisaki mboka wana bo jeunesse na ye mobimba moto moko akoka aza te apart nzambe okuyo mokongo okende na bandundu probleme ete molubo kobala mongo molubo okabo mwana na nga chance la vie mobali naza moluba koko na nga na kata ndako ya moluba nga nako ina bofisi na nga toza koloba nde bandeko oyo baza entouré epa Félix Tshilolo bazali ba tribaliste bayebi ke ndeko na bango ateki mboka be baza kocouvrir ye kaka bokozala humilié na nkombo ya Dieu tout puissant bokozala humilié yango wana bandeko na ngai l'air est grave situation eza catastrophe na ngonga oyo tozoleka nazoleka awa Kagame ndenge ayaki na Kisasa wana na mboka moko ekimi ngai bamilitaire rwandais bakoti ebele na Sud Kivu bamilitaire bakoti susu moto azali liboso na bango eza colonel moko azalaki ya M23 lobi so batake mboka na biso botia yango tembe te po makambo oyo aridi politika namba bandai kosala ya kobatama Félix asala yango na nko akitisi avion ya barwanda ekomi okita wana barwande boyo abolisala bino po Félix Tshilolo alobaka oyo akosakana na kanamba akokutana na Félix okozala humilié Tshilolo okozala humilié yo na bandeko na yo Kongo eza ya yo te Tshilolo Kongo eza ya yo te Kongo eza ya yo te
boko bangisa ngai te bino bo bangisa na nini yo pe ndo nguvana o bangisa na nini na liaka na poche na bino mabela Congo za ya bino yango na peuple congolais na lekia pona na ebisa le peuple de Dieu que mobilisation générale bave Edi Bolombo bo pesa message ya mobilisation ba Christian Bola ba Ipo Aiza ba komanda eso ba ngando nani ba liangando o tout alingi Congo. C'est le moment de mobilisation générale pendant le 30 juin. To sauver Mbokawana. Il fait soulèvement populaire et salema. Ce qui soulèvement populaire et salemité, to côté kalana esclavage pour na libérer na kata Mbokawana. To côté kalana esclavage peuple dans congolais. Ndengeni peuple mumbabazo comprendre rien. Peuple mumbabazo bomabango mais bazo yoka ba moto. Bazo yoka ba soso, bazo yoka ba meme, peuple nino ba masakra kaebo bazo bo maepe, bato bovandi kaka ndenge wana, soko vandi na ndako liwe kolanda yo. Soko kim liwe kolanda yo. Biso pe to na poto partout ndenge ba Congolais bazo kufa. Mes condoléances kutu na grand frère na nga kufi na Lille, Aimé Bongo, ya Aimé Bongo, oya kufi na Lille vraiment, na otuko yibango kasiko mes condoléances. Na kulutu na ngai oya kufi na Lili ba okunda samedi vie me bongo nzambe ya pe miso na kimia do bande kuna ngai ba Congolais bazo kufi bili na ba stress na ba makambi bili. C'est le moment ba Congolais moto tout atinda mbongo le 30 juin ezali date historique pona mboka wana. Le 30 juin diaspora za ko peser plus de 10 milliards de dollars. Diaspora tout na Europe a zoka mbongo. Tinde la famille na yon mbongo atelema. Même liboso apporte pendant une semaine. Azana coca, azana na mai, azana na loko tout. Pour na to défendre mboka wana ndeko ngai. Il faut to défendre mboka wana. Mboka wana ezala libérer mboka wana. Il faut zala libérer immédiat. Bandeko bo partager tout bozolanda. Boketi wa yango. Bozwa ngona ba site ba John Image zwa yango ba Papi Gen bozwa yango ba site tout ezola danga ba Kongo elengi ba bokeseni bana bokeseni bozwa yango do oezali message ngana yawa pona peuple congolais bobanga te espoir ezali espoir ne kutaka ke pana biso moko ba Congolais bazaiwa. Soki to se décider le 30 juin que mututu biso tututi na bambongo na ba famille babima libanda na ba sifflet babima na colère basi ba qui finit pendant une semaine babima soulèvement populaire et salema to sila na ba Rwandais. Donc biso to tonga mboka na biso te. To tonga mboka na biso te. To komona autoroute te. Tokomona tram te aéroport ngo ya njile kutikala ka ndengona aéroport ya Bandundu etikala ka ndengona ya Mbandaka ka ndengona ya Kisangani ka ndengona aéroport akala ba marque akala etikala ka ndengona. Peuple nini wakoki ko changer te? Quelle sorte ya peuple nini peuple nini quelle sorte ya peuple oya koki ko changer te. Yangona le peuple de Dieu na lekia po na ebisa bino ke ngonga ekoki ya biso tu makambo Félix Tshilolo asali ya kubenga Kagame na bandoleka chaque jour ezali journée moko ya humiliation na moni Kagame pe bandeko ya IDPS ba beteli maboko pa Kagame merci ndenge oye na mboka na biso oza mobali ya tembe ba Congolais zoba pe na tongo Kagame asimbi avion na ye akei pe lelo Kagame wana akotisi ba militaire rebelle ya Rwanda. Donc Rwanda vanda ne na Congo 23 ans ata kutu Mobutu nga kopera na ba Habyarimana mais Habyarimana sakala na Congo te
Buyo ya sakana na Congo te, Museveni ya sakana na Zaire te, ba pays nyonso ne sakana na mboka na biso te. Lelo tuza humilié. Tala na batango bazo diriger Congo, bata mafia. Mboka nini ata Italie eza mboka mafia. Mboka nini boko ni mabato motra motaye ateki ndako na ye aksali corruption po azwa mbongo anginda ye paso manda mboka nini pe bovadi bobio gouvernement ya ba mafia ya tufi. Peuple congolais il fait to bengana bapaya wana to sauver mboka na biso choix mosusu ezali te. Le peuple dédié il faut to sauver mboka na biso. Yango na leka ki pone msabino ke le 30 juin ezali date historique pour la libération à Congo. Il fait mboka na biso peuple bazala libéré. Merci mingi na Seigneur Dieu tout puissant. Merci mingi na bandeko balandi ngai na Facebook bami na ngana so merci. Na pesi mbote na bino tout bravo merci de bozwita ya koyoka mumbu na bino boketi wa yambo. Na pesi merci na remercier honorable camionnette Mbola na pesi mbote Achille Mboyo na Londres Achille Mboyo na pesi mbote Mama Didi Asuta mbote Mama Eli merci Eli boketi na pesi mbote Davina Tozo Zilae le 22 juin pour na apesa biso 5 diplômes ya poto. Merci mingi na libota na ngai merci na batoto bazotianga na ba prière. Merci mingi na bino tout bandeko na nga boza na Facebook Nzambe na lola tala bino tokutani kaka mbala sima mais bobo serate biso nyonso tozala bo partager yango biso nyonso le 30 juin ezali date historique na biso soki botindi bambongo soki boza kobenga ba famille tokozala sauver na mboka na biso. Soudan ba mi libéré, Algérie ba mi libéré, Burkina Faso ba mi libéré. Ndenge ni biso tozo koka kobenga na batuchi te bato oyo basali ba crime ebele bango na bato batama na Sénat bango na bato batama kuna na parlement bango na bakomi ba gouverneur bongo tovanda mboka ndenge wana totikela bapaya baya banyonga biso complicité na bana mboko tokalisa bango ke baozala souci. Félix akomine na mbongo mwasi na komi chaque mardi koya na mbongo na aéroport do bango pe ba ibo bango par mboka moko ni mboka ngo kasa yango ekobonga depuis peu bonji ba pouvoir yango kasa ezaka ndenge ezalaka moko ni bandu ba Congo Équateur ekobonga pouvoir à mafia ndenge no kolombo Équateur okela na autoroute okono bimana ba Congo bena kisangani yango na lobi peuple merci mingi na ba nyonso balandi ngai ingita Edi Bolombo greffier international John Image les États-Unis ba siti nyonso Christian Bola ba ipo aiza bino nyonso na pesi bino mbote. Nzambe a libéré mboka na biso le 30 juin. C'est une date historique et un moment où Nzambe azako akotalela biso ba Congolais est-ce que tokoli ou bien tozaka ba bébé ou bien tozaka bana ou bien to continuer ka kosakana ou bien tokozwa dessin na biso en main pour na to libérer mboka na biso. Merci beaucoup ingeta merci.